Mbote bonjour na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha l'océan du Congo la chaîne de libération et payo auto panzaka to sasaka et payo auto bela kamota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso baloki ya kolo Congo et payo auto akabomba kongomani et payo auto analysaka ensemble et payo auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka bongo éveil patriotique et payo auto la peuple comme na bolema et payo auto chaka litono na nzete poete to benga ya malamu et payo auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et payo auto akabomba basinzeli ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabeto telema tola tamola to mwetumba et payo oyo to telema ferme fidèle lokola bakoki ya polo kozala bisekwa ya République démocratique du Congo et payo auto mokundola ka maloba nkoko na biso le laboraire wala bala biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse popo manana kunya de na États-Unis d'Amérique ezui et comme la bongo équipé pour la terre États-Unis d'Amérique et comme la bongo yanga mokonzi en Angleterre et les grands professeurs Achille Mave na molongene Mireille Mave et mon abongo maman sociale maman grâce à Umbantela et pourquoi pas Achille Tela na France nouvelle force NST dilala to bengana alino monke monseigneur Lesio Ankolo hollandais noir moto mon prêtre alino monke monseigneur Lesio Ankolo hollandais noir moto mon prêtre Big Daniel Ngenda Big Yaba Daniel Ngenda et comme la bon mon mère de Bruno na Australie, Autriche, en Australie, on a mon Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna, papa la jeu 3. Et comme la mona mère de Bruno de Kern, Autriche, pourquoi pas la Suisse, maman Adolo, maman Abana, maman Abisso, mon ami de tous les temps, de tous les jours, et pourquoi pas Jolina, maman la Suisse, maman Samuel, maman maman Pierrette, et mon maman Célestine, la France, et papa Michael, voilà tout le monde, bon, vraiment, vous allez baïke, Abisso, maman Sidonie, maman Chantal Tambi, la maman Moto Mojali, Moto Mozima Mite, prompt rétablissement la maman Jawa, assalamu alaikum, la maman musulmane, la plus 32, la maman missionnaire, Bassi Angouya, maman Odeti, la maman missionnaire, Bassi Angouya, la mboka nita baba il faut que moto, na mboka ya bakoko lumba, bana njezalandu boza tellement ébélé papi njezalandu boza ébélé, tout ça la posa la binoto mona la maman c'est ça pour ça. Ndeko na na Genève la Suisse, tout ça la posa la totinda numéro, boza la penza bosunga poete toki de boso. Merci la papa Toussaint molonga nya mama elo, wala bazapela Kishasa ba kusala ba makamna ba ngomba na France, nzamba pambola ba. Ope bo tim ki de papa bo benga biso ba le bo ta États-Unis. Vraiment tant des autres absolument défaut pour quand tu bien za déplacement ezate makam tellement belé to zapena na auto zone gato frapper kasi moité. Toki mambangu na le Kambulitani SID lobby ezalaki bongo depuis la candidature, ndenge bolobaka lokota el français ya mona mboka Martin Fayulu Madidi o ya kitaki la terrain o bino baso bo monito matato kitato baka solo il est populaire tel que moko alobaka yango vraiment alaxaki moko da lobby tozo yango moké pe boko zo mona intégralité na océan du Congo l'homme puissant pesa biso bilan. Bomoni et tout luku ya batu na lolenge ya kosakala te bomoni lolenge lekaki bande ko babengi biso balobela biso mama océan tomoni prince penge ndenge ka bozola ndawana prince penge batomboli basoda bateleme bako balekita ye balobela ko telema kaka na ko kende kaka basalanga eloko bakosalanga moto la tembe bomona ki mama Chantal kasi absence ya Nico Mayengela za na Brazzaville so tsala ino enquête na koluka nini meme na Brazzaville to ebite mikolo ya to ko pesa bino basango kasi ya solo mwana mboka Martin Fayulu Madidi akei bomone tuluku ya bato kasi repele tuluku ya bato balongola yeside to ko tangela bilo bakombola bango
na mikolo mizali koya soki pe régie ko na opesa ma téléphone nga po ete to tanga ya solo bato baike bali bongo peza desi na ndenge to bakala ko tele français pambate bango balobi président ko ko ke bongo te ndenge resista ki aboya ki bango pe bavandaki ya solo pe ali pe la ba député te pambate panike ki ete basango bakopeze ba protestant bakopeze po ete ba pesa fenêtre kasi boyebi ete tumba mona mboka Martin Fayulu Madidi biso baso to yebi ki makoko pesa ye chance ya lolenge wana te pambate boyebi de quoi aza capable ndenge ni azosala pe père na gouvernement en place alors opposant makasi ko ya azalité bakokaki ko saina e faveur moko te pe soki bapesa ki yeseke Kabila pe bakopesa ye po Kabila boya tikino lelo azali na ye kaka otelema constat de gezalaki wala kasi salaki mwa pasi bato bayike penza oyo pe ya makasi ntango okotanga komutu okama mais ni koma engela entre guillemets toyebi te makeno na brasa parce que aza stressé yango bomoni absence na ye pe ya bandeko bayike oyo tokotangela bilo bango na mikolo ezali koya kasi nde mpona okende kotika mongolo to mobilisation impeccable merci na bala chango merci na bandeko na biso nyonso oyo bozali kolinga mona mboka Martin Fayulu Madidi oyo pe ya molakisaki amour na bino population congolaise elangisaki ke vraiment azali aimé na mboka na ye kasi yango mpe tozali koloba biloko ya boye etalisaka bakambe ye ekolo kongo ke tozala na bolingo ya mboka na biso bandeko yaka tozala na bolingo ya mboka mwana mboka Denis Mukwege aza opoza mwana mboka Moïse Katumbi aza opoza mwana mboka Matata Mponyo aza opoza mwana mboka Ngalazi nayebi te soki etika na pouvoir nayebi te bandeko langa mais ngala otanga bako est-ce Ngalazi ba voter Ngalazi voter la kisema ba Coutinho Fernando comment ba congolais nazoyeba te carte obilo ko beta la Congo naza contre te mais nazo linga ka na kundolaka po eza chaîne à libération et c'est balé boya mbinga je m'informe et je me cultive rien que pour vous dire la vérité j'aime dire tout ce que les gens disent tout Ngalazi Pasteur Ngalazi Coutinho Fernando entre guillemets histoire voilà Pasteur Ngalazi yo ko za président ya Congo yo za na monté comment bozo ya kolia mbongo carte ni bozo jouer pourquoi bilo ba pasteur bozo saboter mboka o Pasteur Ngalazi candidat président de la République Pasteur Ngalazi yo Coutinho Fernando est-ce que bakila Coutinho ganga kate est-ce que Nzambango amona kate est-ce que ba congolais ba ko bossa na trop vite ba histoire tende kuna ngai émission moko kalate oyo soki Nzamba lingi bokundoleli citoyen ya ba Congo mani po il faut te présenter un à un ba oyo baza ba candidat totalisa bolamu na bango totalisa mabe na bango pe to équilibré totala si réellement to ko pesa bango mabo bokundoli ya ba Congo mani moko na misala na bientôt na chaîne à libération Pasteur Ngalazi okoyebisa la biso peuple nini discours nini okoya nango po si aujourd'hui Coutinho azaboy soki Nzambe ya Coutinho te innocence na ye ganga te peuple congolais babondela pona yete yo bomaki déjà Coutinho c'est quoi tant ozoya kozala candidat président de la République t'as réparé avec ton frère nini okoyebisa la nation congolaise yo Ngalazi la candidature est belle et qui est wana ka pour la compagnie papa la ngai Franck Idiongo azoposa donc nos positions tous à la 10 candidats c'est quoi nous avons battu opposant pour la ni bosangani te pour na obimisa ka candidat pour candidat wana apaisé na bandi mona mboka pe muzito aza opposant dans l'opposition oza ebele pour la ni bosangani te cela veut dire entre les opposants rien ne va pour baquer na ordre dispersé de bolbaga le côté français motola mongolo to mais na kati opposition na lisu nanga
ndenge na okendele ndenge na omona Moïse Katumbi a la chance makasi na mboka oyo soki balukeli ete makambo ekolongola ye soki balukeli ete biloko oyo ekokosala ye bandeko langa botala liswa Moïse akozala président de la République soki élection esala malamu. Professeur Denis Mukwege, il n'est pas populaire. Tel que Bilo Wandoka. Professeur Denis Mukwege a sunga ba maman. Oui, a un prix Nobel, mais n'est pas populaire. Il est populaire. La salle sondage n'a pas pour il n'est pas populaire. Il n'est pas bien. Et puis, il faut douter na yé. Parce que pourquoi il y a Zoya mais mindele ba olobelaye. C'est ça où la qui n'est pas la katia mito. Moi j'aime dire la vérité. Parce que la nation congolaise les aussi bien de l'euro. Papa Denis Mukwege ba te belé ba comme on est la liste sur mabé parce que les blancs parlent de toi. Pourquoi? Ba comme on est comme candidat ya occidentaux. Échec de Papa Denis Mukwege. Malgré Moula Mouassani ya baba. Il fallait rester constant. Il loko na loi depuis kala ya bo ba to ba ba. Comme ça to ke le ka ko lukala c'est pour to ya ko yipsela. Moi, Namboka, président Martin Fayou m'a dit, Aza aimé, mais balaki ne ko. Dans la carte phrase où tu mais comment bon ma ouais les faut tout le solo pour te tomber scato. Tu es pas itoko kende tu es bani toi na moposa. Lelo e belé à bateau ba comme ko pesa mozi tu raison. Soit na bateau ba obenga mamosea. Toyoka e mozi tu la liso mabe. Toyoka gele to ya mabe. Mozi tu avait raison. Ah mozi tu ah bra e belé ba komi koyoka lisusu penza président Martin Fayulu m'a dit dit la lelo ba na koyoka mingi o bazan nzinga na ye ba ko sala sambla azaba makako mikolo ko sala sambla je vous dis la vérité ana choc ya ndenge ya ki bango ba kozaba liberté to kozala surpris na mikolo ezali koya komona bango na ba branche mosusu. Mais loko siko nga lazo senga na mona mboka Martin Fayulu. Ça sera un peu difficile pour une élection. Mais toi accompagner pour ça qui tu payes les chances. Tous alana mais c'est difficile. C'est difficile parce que Félix Azola m'a fait cuisine et tout comme casse. C'est difficile parce que Félix Azola plan. Et c'est pour ça que pourquoi Vital Kamerhe ne parle pas? Pourquoi Vital Kamerhe a joué à Titi Doyo? Comment vous l'avez dit à maman? C'est ça parce que Bakondana qui est Félix la terre. Vital Kamerhe, pourquoi Abimité président de la République? Pourquoi la temps de l'élection Vital Kamerhe a la Titi Doyo? Il faut se poser beaucoup de questions. Parce que le temps est tellement difficile. Alors, tu interpeller conscience à l'opposant congolais. Ndenge Bokei, auto comme on est un moto et ça. Alors, tu me détournes pour la libérer mon cas. Et c'est un sérieux problème. Le problème est c'est un mot. Quand vous appelez ça message à moi, mon ami. Je suis Jason Katia Mohiwa. Je suis né et j'ai grandi à Beni. Je n'ai jamais reconnu d'autre que la guerre. J'ai aujourd'hui 19 ans et c'est depuis mes 10 ans que cette ville est à ça. Le 2 octobre 2014, dans des villages, notamment le village le plus connu qui est celui de Mukoko, plus de 100 personnes ont perdu la vie. Plus de 100 parents, de 100 hommes, 100 femmes et 100 enfants.
qui n'avaient rien à voir, qui ne connaissaient rien, mais qui ont malheureusement perdu et péri la vie. Cette nuit, les rebelles, ils sont entrés dans un Silas où ils ont encerclé tous les villages et ils ont commencé à tirer déjà porte par porte. Et tout ça dans un Silas où personne ne pouvait intervenir. 13 jours plus tard, c'est dans le centre-ville à Beni, dans le quartier Ngadi, que 26 personnes vont périr. Les corps se retrouvent le long des routes jusque dans d'autres communes et a dépassé des milliers. Et d'autres corps jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été retrouvés parce que les gens, on ne sait pas où on les a placés. Soit on les a kidnappés ou soit les corps, ils ont pourri dans ces forêts où personne n'entre depuis tout ce temps. Et le 20 novembre de cette même année, plus de 120 autres personnes sont mortes à Masurukwede, à Vemba et à Tipiomba. Ces localités qui étaient des villages qui produisaient assez pour les populations du centre-ville, ils sont restés des milliers qui sont difficilement habitables. Toute la population qui est restante, elle s'est vidée. Et aujourd'hui, la population qui était en abondance a du mal à pourvoir même à sa propre nourriture. Et depuis tout ce temps, des années sont passées. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e année. Des massacres continuent à répétition dans cette ville et dans ce territoire. Pourtant, personne n'en parle. Pourtant, les souvenirs sont encore moindres. Alors que pour ces populations, c'est une triste histoire. À commencer par moi et tous les autres qui, nos parents n'ont plus la possibilité d'accéder à leur champ et nous devons vivre à ce rythme dans une ville où c'est déjà difficile de fréquenter d'autres régions. Je pense qu'à cette date, la date d'hommage, c'est une date où on se souvient de ce qu'a été ces personnes dans nos vies, de ce qu'ils ont représenté sur nos cœurs. Mais surtout, c'est une date pour aussi aller tirer du courage, de l'espoir et de la force pour se battre contre ces complots dans lesquels nous sommes victimes. Entre un gouvernement absent, quasi inexistant, et des rebelles qui profitent de ces silences, nous sommes une population innocente qui meurt chaque jour sans savoir où poser notre confiance. Problème yango na kati la commune Soka. Bande ko yi deux PS. Ba milati casquette plutôt un peuple congolais. Pour na koloba ke bato ya essayer ba message ba. Ba je oyo elekaka ebele pour la kolinga ko saboter toujours tango manifestation ya kafuka fulanga ba peuple ko ya ko salama. Na choix ya peuple basala ba biloko. Toyo kana ba ko kaboya moto sisi. Na baninga mususu na une mission na Congo Web après suivi pour en face à stade de martyr contre sauvagement attaqué par les militants et incidé. Il y a Martin Fayou. En présence, il y a Prince Epenge. Babotolinga veste. Epenge est sur place. Babotolinga veste. Nga mon côté, na bande de réunion sur Babouan. Il reste souvent que ma bande de Bazalaki, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, je te lance un défi. Moi, c'est le 3e intellectuel de Kabeyaka Manga. Au outil kotika candidature na yo. Bozo zonga, ozu ba chèque ba kuluna. Biso to vandi ba paisible citoyen en face à stade de martyr. To vandi to zo mele to zo solo la mboka. Ba militant na yo ya décidé que moi parti politique moko boy. Ya muke eza ku tata na badoté. Ba botoli biso ba téléphone. Gaston Piano Mungamba peuple communicateur ASP. Téléphone écueilli $9,200. Martin Fayoulou, tu dois restituer ça. Moi je doute trop fort. Parce que mobilisation et salamaki maloba bande ko la biso bande ko loba ezalaki ya pe ezalaki ya kusala makamba boite. Peuple congolais botika komi déstabiliser biloko. Peuple congolais totika ko bomala biso na biso. Parce que tango zozwa mbako ya kokosela ndeko na ole kambo. To tango zolinga ko boya ndeko na yo ata za na nzela ya malamu ezali mabe. Lelo mona mboka Martin Fayulu madidi soki bato bakolakisa ye misapi to bakolobela ye mabe ezali ka po mitema mabe to wana mona kongo ya solo ya za sembo te kwa za moto alibela mama to ene mangongi ya koboya ka koyoka ka bande kola makambo ba ko yebisa ye. Mais Martin Fayulu madidi soki ba tâche ne lamba na ya pembe ko za ka mibale ya pamba oto makasi ya koboya ka koyoka bande kola ye eli moko ya tâche
peta mosusu oyo bolobaka na ye bamakambo bazo bamesole pa ya bangola bagouverneur banini mais mpenza Martin Fayulu Madidi bilambani ali mpembe Martin Fayulu Madidi ali bongo mpembe liboso ya bato Martin Fayulu Madidi na mboka oyo asali te alei mabe ya bato te alei kpanga azali na vie na ye na makambo na ye misusu bokokanga ye me kasi ya mboka te yango moni ali moto oyo biso banso bakongomani tolobaki totya mayele likolo na ye topesaka ye malako po ete ayokaka akweyaka na bambeba ya lolenge oyo te ke lelo alobaki iyo lobi alobi mosusu lelo alobaki iyo lobi alobaki mosusu elakisi bakoke ata ayokaki malako ya papa Etienne Tshisekedi malamu te yango komona bambeba oyo kokoma mayike kasi ali moto oyo akitana akamba mboka po ete ye mabe na kati ya lipela te kasi nini bato bakomi kobanga po ete modele ya ye koboyaka koyoka pe kosenza ya modele oyo ata kolelo bokosala ba alliance yango kasi azala badepute boni akei na bango ndeba mosusu yango wana lelo bato lokola bampaka devos Saint Jacques elobaki biso tokotelema ata kozala bato tokokengela tokotala makambo ndenge koleka te ali bokosi ali pasi nde kosala malobi nini nakoki kolobala ntango oyo o bazwi bacourage lokola badaile badondo mbasi na bandeko mosusu bawelola mingi oyo tokotanga bakombo kasi bayiki oyo bazali wala nzenga nzegi ali bobele susi pe hypocrisie lobi tokoyoka mbonda oyo ekobeta na yango ya maponami oyo ngai nayebisi biloko kanga emission ya lelo bobomba yango bandeko baza nzinga nzega ya Martin Fayulu bali na bombo bakobeta tozela belectue salama soki tokomi na 2024 bokoyoka nouvelle classe politique monsieur kobima kasi ntango na bandeko koloba na bomba yoka yenga te tala lelo mwana mboka ale bolojwa alongi likambo obeti na monoko ya mbwa oyoki mwa lobi nini na ande tosukisi nzambe ya lola apambola biso banso merci la kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne na sima ya caméra merci na gloire ngoma misa pe électrique na montage et pape Jai prompteur établissement na directeur recherche pe stratégique et samo mokonzi pare ya biso na biso na bino tokutaka soki nzambe alingi matondo na bino banso la servante de l'éternel. Maman Dangola na mokitene Florence Matondo Mide. Vous abonnez massivement. Vous partagez mes missions, vous likez, vous tirez vos commentaires, vos suggestions, vos chats. Moi, je vais vous dire que ça n'a pas si mal à la de la casse. Moi, je vais vous dire que la moto que vous avez moqué casse pour avoir encore une fois la bonne boca Martin Fayulu. Message fort, Yango. Et tel message sur le pays pour tous les Kabuya Bouchai. Bye. Et les partis prenantes, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, pour qu'ils définissent les règles du jeu et qu'on les comprenne. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. Je dis au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer le combat de la vérité des urnes. Donc nous ne savons pas aujourd'hui. Le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que dans l'opération d'octroi des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis. Sur 10 personnes, il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI qu'il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait ou qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux,
des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs. Les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. Si vos désidératas ne sont pas pris en compte, qu'est-ce que vous tout à mais les désidératas seront pris en compte parce que aujourd'hui, nous avons réveillé, ou mieux éveillé, la population congolaise. Donc la population connaît ce que c'est que le fichier électoral. La population va faire la surveillance citoyenne. Donc les jours du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats et pour voir si cette proclamation